eza pasi mai ezalaka te kure ezalaka te bon kosala bino bakonzi mpona pepe ezalaka nini biso bapepe tozolela bino bakonzi na bino bakonzi kosala biso bapepe ezalaka te bachange ministre sika batie mwasi mama tala na biso basi lelo feri nakofana ndaku nakipe bana nakipe papa feri papa aza na ndako se papa azolamba nga nakomi kotia bla lubango nasepeli makasi ndenge bokanisi biso po boye kotala biso bozwi mpe biso bilili na biso bolakisa yango nasepeli antuka bokoba toujours kaka boye bosalaka yango partout mpe so bandeko mosusu mpe baza kosufri mpona makambo ya mai mpona makambo ya balabala makambo mosusu ta mosusu ya courant soki botambolaka mpona kotalela biso mpe bokenda kolobelaka biso bopesaka mpe bilili bakonzi bamonaka ke peple na biso congolais bazosufri na makambo ya mai makambo ya balabala makambo ya courant soki eza makambo eza ebele. Magazine Que demande le peuple. Napesi mbote na peuple congolais. Ezanga indeko na bino ndakarishdi. Na leki liboso na bino pona ko partager évangile otobengi évangile patriotique na cadre ya ministère apostolat patriotique. Titre rappelle que vision tozana yango ya ko communiquer amour du patrie, amour ya mboka na motema congolais, amour ya congolais ndeko na ye na motema ya congolais. Bible lobi na biso ke muto azana bolingo yenda yebi nzambe, muto azangi bolingo ayebi nzambe te. Yangwana objectif na biso ezali peuple congolais linga mboka na yo pe linga moninga na yo congolais. Soki lelo toza ko évoluer te na mboka na biso eloko ezoza na biso eza bolingo mboka pe biso na biso ba congolais bolingo pe eza malamu te. Na linga loba te ke ba congolais nyonso na totalité na bango balingi mboka te, mais la majorité ya congolais communication bolingo mboka eza te. Yango mukanda nzambe ezotalisa biso ke eza na nzela ya koyoka ndeko ndima yaka. Yango devoir o biso toza nango na kati ya évangile patriotique au nom de Jésus-Christ Nazareth pour na ba chrétien, au nom de Dieu, pour na ba oyo biso basambe la kanzamba bomoy. Bolingo kota na kati ya mitema na biso ba congolais. Soki biso ba congolais to lingani. Soki biso ba congolais to lingi mboka. Nde na tango wana tokoki ko sala eloko moko ya munene oyo ekoki ko kamusa bokili. To lingana pe to linga mboka na biso. Eza na force mususu te bandeko na ngai oyo ezali plus fort, plus puissante que l'amour patriotique. Mboka moko te tongwama et comment développer soki bolingo mboka evandaki na mitema na bango te. Balingami bandeko na nga ba congolais to lingana pe to linga mboka na biso. Matea oyo bandeko na ngai esengeli to partager yango. To banda kote ya s'il faut que sala ba campagne patriotique bandeko na ngai to sala yango. To la musa peuple congolais na 4 coins ya mboka na biso, na 4 coins ya monde sika congolais azali. Congolais linga mboka na yo. Soki to lingi mboka na biso bandeko na ngai.
bato baoya kokosa biso te bato bakobotola ata eteni ya pamba ata mwa 1 mètre carré ya mabele kokende te soki tolingi mboka na biso bafrontière na biso kozala surveiller soki tolingi mboka na biso tokorompre barelation na bato nyonso oyo bazali baennemi ya Congo soki tolingi mboka na biso l'amour du pays eza eloko mosusu te bolingo mboka mpo na mboka na biso ezala développé esengeli congolais nyonso amilobela. Que dois-je faire pour le développement de mon pays? Que demande le peuple? Pour na mboka na biso kende liboso esengeli ba congolais basangana esika moko tocha pembeni ba intérêt na biso tocha pembeni ba sentiment na biso tocha pembeni ba opinion politique na biso tocha pembeni ba divergence ba doctrine de l'église na biso tocha biloko nyonso tona pembeni total eloko moko Congo. Après te poser deuxième question, to sala nini? Unité fait la force. Peuple congolais, to lobaga mingi, tozo loba mingi, pe tozo continuer ko loba mingi. Nako finga tozo finga. Nako swana tozo swana. Ko chamisapi, na ba oyo bazo sala mabe tozo chamisapi. Ko taxe bamboka oyo ezo ko agresser biso tozo taxe bango. Na sima ko loba mingi wana. Na sima ko finga na mingi wana. Na sima ko tonga na mingi wana. Na sima ko bunda pona ko luka ba titre ya mukili oyo ko luka ba pouvoir. Na sima makambo nyonso to wana. Pona Congo tolobi nini? Pona Congo tolobi nini? Bolingo ya Congo. Yango te toza nango posa. Bolingo ya Congo bandeko nanga ndeko développer mboka oyo. Bolingo ya Congo ndeko koyeba ko tshaba TGV na mboka na biso. Bolingo ya Congo ndeko komisa Congo Allemagne d'Afrique plus voire même la Chine d'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Bolingo ya Congo. Nous parlons beaucoup mais nous n'agissons pas. Pour na ba Congolais ba lingana c'est tout un problème. Pour na ba Congolais ba vendre sika moko ba yokana c'est tout un problème. Parce que Congolais na motema na ye ajoute lukana d'abord intérêt na ye. Tant tozo sangana boye question ami ba question libosa na motema na ye nana ko sala mukambi na biso. Nana ko kamba. Est-ce que ye kaka likolo ko lukana na ko kamba yango nde ko permettre te ba Congolais ba sangana pour na ba sala loka bien na mboka na bango. Mais ce que bolingo mboka ezali bandeko na ngai tokosala makambo minene na mboka oyo ba minere ya mboka na biso so bazo piyango parce que ba Congolais balingi mboka na bango te bato baza ko piye ba minere bazo leka kaka na nzela ba Congolais motema mabe motema oya kindoki olekisi ba yene baya ko piye mboka na yo pona yo ka ko zo mo ba miette oyo ba pesio ata ba pesio 1 milliard eza ba miette par rapport à la richesse au bateau na bazozwa. Peuple congolais, to la muka. To dit ko lobango que peuple oyaza ko la pauvreté ko surprendre ye. Tozo la pongi. To la muka. To passer na action. Place à ko ganga to ganga. Place à ko marcher to marcher. Place à ko bunda to bunda. Place à Koloba, Toloba, peuple congolais, ceux qui toza ya kolala, toko ganga na biso, toko loba na biso, et le gomo ko salamate. Tant que nous ne sommes pas unis, na conscience moko ya malam. La Bible nous dit combattons un bon combat en gardant la bonne conscience. La bonne conscience. La bonne conscience, peuple congolais, tous capables de makabebele. Et le que je bouka biso, c'est l'amour du patrie. Et le que je bouka biso, peuple congolais, c'est l'amour du patrie. Oh nzambalo la sunga biso. Abongo la mitema na biso to lingamboko oyo. Abongo la mitema na biso to lingamboka oyo. Soki to lingi yango. Toche bolingo wana na misala mboka na biso ko sala développer na peu de temps
Na peu de temps, bande konangai, et vous allez développer. Nous avons tout dans ces pays. Où est-ce qu'on peut s'habiller ba milliards, na ngonga muke. Et bien là, ba milliards autozoyo ka ba milliards, ba millions, ils ont yiba ma oyo. Ce que bachango na banzela, ce que bachango na ba rail, bachango na ba bateau, bachango na ba industrie, ya production. Est-ce que Congolais nga kufanzala? Est-ce que Congolais nga ko lela? Bande konangai ezali passe na motema balbi que mon peuple périt parce que bazo kufa parce que bazana boyebité tika ndenge nzamba tsenga na motema na te ya yo peuple congolais na mite ya ngai moko pe ba prophétie nyoso bakopesa na mboka na biso nzamba ko sala bino boye na 2027 bo koma boye na 2023 bo koma boye na 2024 papa ndeko na ngai poelo ko ane kokisama Motema congolais sénégalais à la piste d'atterrissage de la bénédiction. Motema congolais sénégalais à la piste d'atterrissage de la paix. Motema congolais sénégalais à la piste d'atterrissage de l'abondance. Le cœur des Congolais. Répentons-nous. Tobongo la mitema na biso bande konangai. Toza la kaka ba congolais à verbe te. Kaka maluba. Mais na mitema toza musika ya mboka na biso. Nzamba sunga biso bande konangai. Ya wana na senge na yo mon frère, na senge no ma sœur. To partager matea oyo. To partager yango. To partager yango. Nzamba ko pambola.